Bonjour Piris qui viendra juste après moi avec son émission Pona Mboka. En attendant que je reçoive Pati Malanga qui est mon invité. Alors Pati, Boni. Oui, Kimia Ezali, mon Mboka, Laurent, Fabrice, Malsomi. Kimia Ezali, Badbadala Pasi ya Rami Zola, Kimia Ezali, Badbadala Pasi ya Mboule Betagi Lobi Ezali, Badega Zola, Kimia Ezali. Oui, likambo ya Rame, yango likambo ya Mbula na lobaka yango butu lokola moi. Nabike biso na ville ya Kinshasa na yebaka te ceux qui tosala nini topé likama nini yango ekomela biso ya mabe po ba gouverneur baso baleka ko ndumba ville ya Kinshasa jamais moko alata souci à peuple congolais. Et raison pour laquelle bango nyonso ba koyaka bazoyaka ka pona ba intérêt na bango personnel et égoïste. O ko mona ville ya Kinshasa na lobaki yango na yibo ko mona bo sambulu ya Gentilungo bilata mutuzonga pendant saison mazamu tunabino bozana union sacrée. Non, union sacrée ezawana te pona ko bomba bato ba ko tambola molongo te na ko bomba ene loko nini. Depuis à côté la tête ya ville ya Kinshasa nini ya malamu apporter biso ya kino tala makambo ya soni ya bo sambulu ake ko sala kati ya marché central ya ko bukela biso zando monene o bandaki kosunga peu près 35 à 40 000 familles. Et ça la société mokote à monene na kati ya ville ya Kinshasa o elekaki marché central. Mais lelo o combien de familles lelo ba kota bandako et belé ba koti mabele kaka likolo ya souci que moyen soit te kaizate et lelo oyo banzela ba caniveau banzela tondisel biso ba marché pirate ba station partout hein ba kuluna ba zo contrôle la bangoté hein ba réalité to do ba caniveau bouché salité mais tozo ba ke le quoi to komi période mbula awa et koza ande iki kita pe yango e bandi j'attends ba tika ya lebunda na e quand même pona bien-être ya bakinois pona bien-être à ville au moni ba courante likolo na koyebisa yo mwana mboka Laurent Fabrice tout ça likambo ya lotiliki ezali droit na biso ba congolais surtout ba kina parté parce que to futaka lotiliki je crois to futaka lotiliki toza censé ya ko bénéficier ya ba éclairage public na ba acteur principal nyoso ya ville ya Kinshasa ezaka ndeki mutema likundu ezala kati ya ba kambio ba ko kamaka ba service wana nde ba ko sala musala na non c'est un conseil au hasard pour incarner volonté politique à Congomani pour l'andissement de la responsabilité naie tozande ko lobala ba o ba pesa ba attribution parce que ba lobby les attributions est partagée la responsabilité est partagée il y a les attributions à mutu na mutu parce que bato ba pesa bango ba attribution ba ngonde il fallait ba accompagner vision ta mokonzi ba ko sunga été alors rentrée scolaire déjà c'est le lundi le 4 octobre. Pati Malanga na ba moyen nini o ba parents ba ozongi c'est là-bas na en classe ba moyen nini biso ba parents to ozongi c'est là-bas na classe. Oui, merci beaucoup. Na sir les kambo rentrée scolaire et c'est le quoi sikate ou ta existence ya mokili kino lelo batu batangaka ba sir ça rappelle ba classe ba o yode na za koloba pati na lobi rentrée scolaire ya mbalo yo na ebisio ke bana bakozonga na kimia pe na limemia nyonso na ba moyen ni ba parents bazongi na mukela mingi otozwaka kaka wana parce que beyebi condition nini oyo touti kolekana na mboka kolandisama na maladie oyo eyingeli monde entier oyo babengi na kombo ya coronavirus oyo était débandade même sur le plan économique na monde y compris biso pe Congo toza victime na yango donc raison pour laquelle na ngolu ya bolingo nzambe pe na volonté na souci ta mokonzi kolo ba ko sala toujours ba effort masse pour que même ya mukie pour ba Congo manezanga ko mona na te yango moni ke no rentrée scolaire et ko sala na limemia be ba enseigner abiso baza na kimia parce que bazu risque à grève exacté risque à grève ba uti ko soit déjà commun encore entre ba enseignants ba syndicat ba département na surtout ba ebi na ko ajouter les bango lisusu 40 000 francs congolais na chaque enseignant na tout étendu à RDC ko ça va enseignant ba na candidat non je te dis c'est que ça va au candidat Pati Malanga tu dois prouver tout ce que tu dis ko ça va au candidat Rwanda voter Pati le 1er octobre rentrée scolaire pour ça les manali le 4 octobre rentrée scolaire pour ça les manali sur tout étendu à RDC et en plus de cela kulandisa mana budget oyo ba parlementaire ba ko voter en l'aide de ces 4 matins budget 2022 naza ko rassurer OK après avoir voté budget on est ko sala ki
ba problème basso au dans différents secteurs et va quand même causoa au Italie. Donc selon yo eza budget ne bando sala qui est bloqué ba problème tout aux anango c'est parce que budget ne zala ki ndenge zawana. Non, est-ce que vous voyez très bien que citation to ndeko le kana yango na mboka o par rapport Italie même makambo Italie mosolo na budget wa biso ezala ki un peu ba irrégularité à makasi. Ça veut très bien que même budget 2021 bah autant qu'il sous quand même pour revoir yango. C'est pour vous dire que non, il y a eu toujours des anomalies ezala ki wana ba na ko sala ki ba yeba na ko fixer ba secteur nyonso malamu na ndenge longo banité. Mais je vous rassure que cette fois-ci et surtout que comme on a ici sous moi réserve d'échange au au niveau à banque centrale au combien biso à peu près 3,3 milliards. C'est déjà coup de pouce pour Nabiso et en plus na budget 2022 tu dis que qu'on a tout au plus de 10 milliards de dollars et c'est là qui prouve que non dans tous les secteurs quand même moi mouké la mingi et puis on a alléger quelques tâches quelques difficultés bah secteur rebelle baza ko lela mais bien avec l'état malembe pe to ko atteindre oyo ba kongo moni baso ba ko sila na monyo na ba papier wana nini oyo ko yebisa biso sosolela non likambo oyo na kolobaka buto ko moi na lobby pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali pouvoir oyo efandi na moboko na yango na démocratie justice état de droit et progrès social. Et kolanisa wana kat biloko ala baso eza biloko otolitaki elongo na Condé Tshisekedi des résumé mémoire qui no moi lelo kolanisa ma 37 ali ta IDPS elongo balé waye soki to dara toujours censé à repérer na biloko yo cela veut dire que ezali moko ya idéologie na biso esengi to tambo na yango mais komona bakambi bakonzi mususu baza na différents secteurs ya mitema lipundu oyo baza ko sala ka makambo na bango sans pour autant ba tenir compte na vision pe na philosophie ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Cela veut dire que baza banyama mabe baza biloko baza ba matiti ya mabe oyo ba ko continuer ko kola susu na matiti ya malamu sika moto ba ko ba bebisa matiti ya malamu et le ko baza déjà ba matiti ya mabe c'est le moment yango yo to banda ko longola déjà bango pembeni ya matiti ya malamu parce que Jésus Christ est moko alobaki ke tant ba yiki biso ke menela ngala to moni matiti ya mabe za wana pe yo ko ya buka ke tu fa te botika yango ko na matiti ya malamu zela moko na sima na ngonde boko découvrir yango ya mabe ko épargner yango ezali ko bolongola po yango moni somme ba congolais pati malanga tango aye na njila etandeke lelo pa ina yo na mboka Laurent Fabrice c'est juste pour la ko rappeler pe ko lo ba liboso na tamu konze kolo mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi et le mo ba tunyo so ba linga mboka au Congo c'est le moment tamu konze kolo à agir parce que toko kota 2022 na matiti mabete toko kota 2022 na matiti mabete o ba ko risquer ba debisa électorat tamu konze kolo 2023 yango la seulement yango to za ba disposition ko na bango pour notre banda ko écarter bango déjà moko ba tikala pour to compte na masua sika 2022 pour que et permettre na biso chemin auto ko baliser et ça la que 2023 to za na conquérante peuple congolais moko alobaki o ya biso candidat potentiel favorable ça moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, merci beaucoup Pati. À part yango potongito oui, à part yango la web sakaka la bande ko baso oyo balingaka toujours pe etali politique et etali famille politique wangai puna état qui nazali numéro 1 au naza kozwa relève na compte ya parti wanga puna na ville ya Kinshasa na ko bengisa kaka ba vrai candidat ba to baza na souci à ko accompagner vision atamo konze ekolo na 2023 pour ba pesa biso ba siège belé parti politique wanga pe puna eza ko benga bino boya koya ko sala adhésion na bino massive na avenir enseignement direction enseignement tout peut associé enseignement associé pembeni wana bo mona ka parti politique puna parti de l'unité nationale boya ko porter adhésion na bino pour que to bape na ko booster au étali échéance électorale na 2023 afin que tous à la majorité pour que tous soit contrôle il y a ba institution nyonso mboka na biso yango moni parti politique nga puna eza ko senga na population congolaise nyonso o ba na vision ya changement o nyonso ba na vision ya changement o nyonso ba na souci que mboka o lobby et apporter à malam pour ba congomane baya ko porter adhésion na bango au sein de notre parti politique pour na parti de l'unité nationale et ça parti à l'éloté et ça parti à Kala et ça parti au secret qui depuis 1960
qui nous malelo ezali koko ya ba parti politique et belo kata mboka biso mais c'est que tu la silence parce que tu as une série idéologie à contre Tshisekedi raison pour laquelle on a biso tu as un peu à silence mais lelo oyo tant que tu relève ya ko mo ngwenda pêche à pouvoir nde to la musi siko biloko nyonso batamaki tu as la représentativité au niveau parlement tu as la représentativité au niveau gouvernement parce que parti on a campagne dans budget excellence Élisée Bokoumana oyo azali rescapé de débauchage vice-ministre à budget et nous espérons que bien nous sommes dans même aussi dans le ministère à budget c'est là qui prouve que non il y a vraiment des warriors, il y a solo, il y a baza bien outillé, il y a la philosophie, il y a Kondo et Tshisekedi. En tout cas, la remercie au Mikibenge, au Pessinga, la Kanyika et le Romo, Toko ta 2022 na Wambuma Mabete. Merci les sous. Numéro, repère ça, comme tu veux. Non, ça ne dérange pas, le numéro de téléphone est à portée de tout le monde. Surtout là-bas, on a besoin qu'on apporter adhésion à Bango le plus vite possible. Numéro d'anglais, ali plus 243, 81, 36, 37 270 plus 243 81 36 37 270 butu kwa moyo kozwanga même na nzela WhatsApp okozwanga iboya to sala union fait la force pour que lobby toyeba na kopesa tamo konze kolo ba siège na tout étendu à RDC pe afin que 2023 tozwa contrôle ya ba institution nyonso ya mboka pour que tozala lisusu na eloko ko craindre te tout ça la kaka ezali volonté à peuple congolais très bien par Jésus-Christ ainsi dit l'Éternel. Merci beaucoup Pati Malanga au cadre à parti Puna. Merci d'avoir accepté notre invitation. La début à week-end Oyo et Salibiso très bien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci également au salon Aïcha Go, na route Mokali, maison Papi Jeki, na route Mokali, pharmacie Ruben, maison double, na route Mokali, shop Malanda World Business de la part de Freddy Takidi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Bolandi Bisso durant toute la semaine, moi et Issa Issalongo, le lundi, Issa Issalongo sera avec vous dans le cadre de cette tranche matinale Kin Matin. Merci à Makoso, merci à Mike, merci à Rodi, à Freddy, à Koupar, à Soulé, à Pati, Gimpoutou également. Merci à vous. Après moi, l'émission Ponamboka avec Piris Pembele. Merci beaucoup, que la paix de Dieu Tout-Puissant règne dans nos vies.